Boutique Bijoux d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijoux d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijoux d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijoux d'Or. Boutique Bijoux d'Or Mossi Elengi. Oui, bande kolanga eza pasi nazotia moi extrait wana na oti kozwa yango na Facebook. Botala bino moko ndenge batogolais baza ko modire mutu baza ko salela mutu bakisi basali ba video pona kotindela ndeko oyo akotela kifali oyo finga ki batogolais nyoso baza ko modire ye basaleli ba video. En tout cas vraiment makambo mususu to mona yango jeté hein eza makambo ya solo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Rafine Tumba azaki na problème na notre pasteur Denis Lessé. Notre pasteur alikaki aloba makambo ebele malgré abimisaki bakombo pe ya Nzambe na kati mais ezala ndeko na biso ya mwasi que son âme repose en paix na kombo ya Rafine Tumba bimaki alobaki ba sans effet ba au nom de Jésus. Donc mais akamunyo surtout ezala ba sans effet ba au nom de Jésus à mon côté vidéo oyo ndeko na nga ya mwasi soki amona yango. En tout cas je pense que c'est amoni yango il faut vraiment ya kokote lango penza ba jeûner prière ya ko prier penza sérieusement na likamuna tina ya vidéo oyo ube balobaka kufa soni mona soki nini. En tout cas il faut kobima kaka ko sala vidéo ko senga ba togolais pardon parce que likambo ezalaki ya akoko likambo ezalaki ya yemoko koma to kofinga ba togolais nyoso. Les likambo ya Fally Ipupa na akoko ce qui te défendre Fally Ipupa c'est que tu attaquer vraiment kaka akoko. Donc akoko pe auti ko sala vidéo moko awa nazotiela bino na ndeko na biso ya mwasi ndenge basaleli ba vidéo ndenge afinga ki ba togolais na ndenge siko ba togolais ba répondre ye Fally Ipupa kuna za na ye bien ba Fally Ipupa baza batu moko basimba malisusu na bakisité parce que bakanga banzoto na bango soki ba place nini mais siko yo muto ya kokota na sima Fally Ipupa o lobi n'importe quoi yo kanga na onzoto te basali yo babiloko ya mokebo ye vi na yo baby ba modi yo génération na génération. Il faut vraiment koloba au nom de Jésus oyo ya solo. Donc nazotiela bino ndeko na biso ya mwasi oyo akufeli kaka Fally Ipupa. Donc après na oya kotie la bino notre sœur na kombo ya Coco. Alors Coco alobi ke alingiye bana balingiye donc après 24 ans mais Coco alingani ka Fally Ipupa koka moi. Donc na moni penza vidéo o abimi penza kitoko makasi abimi très bien mais ce que za makambo ya lokuta o yazo sa asalika ba buzz ou be muto atindie. Alors on a épé le côté so epeza ke Fally Ipupa ba yebani penza ya solo Fally Ipupa lukai kaka parce que eza ko s'arranger c'est ma bango mibale biso to kokota parce que Fally Ipupa zali ndeko na biso mais to tika la kofinga ba togolais nyoso tuté ndenge moko pe akoko soki aye akofinga Fally Ipupa ye moko akotika kofinga ba congolaise nyoso tuté parce que eza makambo ya ba congolais nyoso tuté malgré balobaka ke o muliaka moko afingisa bayaka nyoso mais siko ezali akoko soki toko attaquer kaka ye moko. En tout cas botala vidéo oyo epesi pasi makasi ndeko ya mwasi soki aomona vidéo oyo. En tout cas il faut assembler na tina ya ba photo na ye kotia yango ba bougie boye et puis bato bamboka wana bazala na jeté likambo nyoso to ezalaka théâtre te tolanda. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda vidéo na nga na mukola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijoux d'Or. Lelo mama Bijoux d'Or na sepeli kaka pona koya kotiela bino moi image moko boye na oti komona yango na Facebook epesinga pasi mingi parce que biso batu mingi tozalaka na ba biso batu ya mokili oyo tozalaka mingi na ba ignorance tolinga kolekisa ka makambo boye moni basali yo likambo moko boye na miso ya batu ozobima pomba na miso ya batu ozolakisa keneti ekoti te mais nzoka ekoti epesa na babiloko mingi ebimaka to globara mingi au nom de Jésus. Avant koloba au nom de Jésus il faut ozala na Nzambe vraiment ya solo. Donc Togolais aussi veut parler. Je dis hein, vous les Togolais là, vous aussi on vous compte parmi les humains. Hein? Parce que vous-même les Togolais là, ayez honte. Vous là,
quand on parle sur Internet, là, vous les Togolais, là, faut pas que vous parlez des... Parce que vous êtes des chiens et des chiennes. D'accord, les Togolais? Bon. Comme cette chienne se permet comme cela d'insulter tout un peuple, soit disant que les Togolais sont des chiens et des chiennes, aujourd'hui, les divinités togolaises comme cela ont décidé de prendre cette situation en main. Parmi tous les Congolais et les Congolaises, voici la chienne là, regardez très bien, voici la chienne là, qui prétend être une femme congolaise, qui prétend comme cela aussi connaître la vie de Fally Ipupa, est venue sur les réseaux sociaux et dénigrer toute une nation à cause d'un problème entre notre soeur Akoko et Fally Ipupa. Nous avons décidé aujourd'hui de confier cette chienne-là à nos divinités afin que ces divinités règlent ce problème eux-mêmes là. Aujourd'hui, toi, Géraldine, nous allons te condamner spirituellement et physiquement pour tout ce que tu as dit sur le peuple togolais. Le manque de respect va s'arrêter sur toi. Chez nous, au Togo, on nous a appris à respecter les aînés, à respecter tout un peuple. En aucun cas, vous ne verrez pas un Togolais qui va se lever et insulter le peuple congolais. Sur toi, tout ça là va s'arrêter. Voici ta bougie, voici ton nom. On va te condamner pour te faire punir jusqu'à tes progénitures, jusqu'à tes descendants. Si tu ne reviens pas sur les réseaux sociaux pour venir demander pardon au peuple togolais, que ce soit du buzz, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le buzz. Soit tu reviens ici demander pardon au peuple togolais, soit tu vas subir les conséquences. Donc, les rituels vont commencer aujourd'hui et cela durera comme cela 7 jours successifs. C'est toi qui représente cette bougie que tu vois là, mais on te renverse à partir d'aujourd'hui. Regarde, tu es renversé comme cela et voici ta photo, t'es condamné. De prendre en charge tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à toi, Géraldine. Partout où cette fille ira, qu'elle ne connaîtra jamais le bonheur après avoir insulté le peuple togolais. Que tous tes enfants reçoivent toutes les malédictions, toutes les amertumes que notre soeur Akoko a vécu dans sa vie, que tout ce qu'elle a vécu comme amertume retombe sur ta tête, que tout ce que tu as dit sur le peuple togolais retourne sur toi et sur tout le peuple congolais. Comme tu dis que tu es bête, on va te montrer aussi que nous aussi là, on est mal barré, on peut te faire du mal, voilà.
Margot, bonjour. Tu vis? C'est toujours à côté de moi aussi, je vis. L'ami de Ida qui travaille, Maki la bibiche. Moi, je vis. Nos enfants te saluent, c'est toujours à Coco, l'ami de Ida, Maki de bibiche. Nalingio, mbote, mbote na yo. Ciao. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu a 37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro